Gloria la Gloria tika na vraiment. Tika na vraiment frère Mike Kalamba pardon. Peut-être à Lula peut-être à Lula tu es car ndenge Yvette afinga. Te à Lula rende frère Mike. Afinga Yvette Kalombo na meka osimba nzoto neme osimba wata na qualité nini yo kesimba nzoto muntu. Na meka tia moi Gloria tika na. Gloria tika na vraiment. Moi naza ni loko moko eza dessin na si Gloria tika oza pena plat pardon tika na no kutere te ke Yvette occasion mo ya jeter abi ken na lela na jouer lelo Yvette rendez-vous jour nzambe nanga na luka pena na kota pena demande ba te kwate na botinde aba nzete avion moko ezota manake ya da mutazo elanga ba nzete na kindo zelete na aéroport anjiru ken pia na mona makambo yango yango pe ba auto panza gires malele ki auto ta grâce tembozemi biko ba biloko oyo ayoko kasi grâce tembo ye moko ayaka komitika te gires azwa pena whisky vin asangisa yango place moko nzete ya bokoko bato tu babenga bozala surprise ya solde oyo na kosala awa na kati ya États-Unis donc bobenga biso ezala mituka na bino tu tokosala prix moko ya se mpo encourager bino boyeba ke GFM service asala mosala na ye na ndenge esengeli yango nasengi na bino susu ke boya bobenga biso telefone yango topesi bino de façon boyoka baprix na biso epuis bozala jamais déçu. eza ngai représentant GFM service na kati ya mboka ya Dallas ndenge kaka nalakaki bino ke nakozala na kati ya mboka ya Dallas eyo naza na États-Unis azosenga bandeko nyonso ya bacongolais oyo bazalaki kobenga oyo bazalaki koluka GFM ekota kati ya États-Unis. Pour le moment tokoti na kati ya États-Unis tozobase d'abord premier dépôt na biso eza awa na Dallas. Alors toza kosenga na bino nyonso bana Texas bana Dallas partout boali bocontacte biso bobenga biso ba numéro na biso mpona service oyo tozalaka nango na Europe comme ekomi awa epuis tokorendre bino service wana bato nyonso baza na bakoli na bango mituka na bango biso osalaka VIP ndenge opesi motuka awa ti na kati ya ndako na bino na Kinshasa. Donc eloko nazali kosenga na bana États-Unis yango wana bosoutenir GFM service parce que eza agence na bino et puis c'est trop sûr agence oyo eza ya sûr oyo bomonaka ke non bolandaka babili na biso partout elo mpe tokoti awa na kati ya mboka donc assurance wana tokopesa bino comme nde topesa yango na bapays mosusu ya Europe. Alors tozosenga susu ke le 22 avril oyo tokozala na mboka ya Atlanta bato nyonso baza na bakoli kuna na mboka Atlanta baprépare le 22 GFM service ekozala wana na motoka tokokongola biloko po tozonga nango le 23 ndenge moko mpe na mboka ya Houston tokosala mpe ndenge wana epuis baoyo nyonso baza aux alentours baoyo nyonso baza biloko na bango babenga biso tokorendre bino service wana eloko message oyo na baozala nango mpona lelo na mboka ya États-Unis. Ok GFM soki par exemple na état moko baza un peu loin ya Dallas ya Texas condition nini bopesa pour que nobozwa biloko na bango ekende Kinshasa? Bon tokotala par rapport à distance surtout awa mpe badistance eza molai mais tokosorganize problème na biso eza tokosorganize tokotala quoi faire mpo tokozwa biloko wana tokozwa badisposition tokotia yango ya main. tokozwa numéro ya telefone? Oui, numéro ya telefone na biso ya awa ya États-Unis ya Texas mpe nde toali awa ezali 214 10 740 toza na 214 97 10 740 wana numéro na biso awa ma bobenga biso et puis le reste ya bainformation tokoinforme bino yango. Merci susu mpona biso kaka bandeko na biso mboka tu oyo GFM service ekotaka pour la première fois en tout cas tosalaka solde moko ya makasi donc bato tu babenga bozala surprise ya solde oyo na kosala awa na kati ya États-Unis donc bobenga biso ezala mituka na bino tu tokosala baprix moko ya se mpo encourager bino boyeba ke GFM service asala mosala na ye na ndenge esengeli yango nasengi na bino susu ke boya bobenga biso telefone yango topesi bino de façon boyoka baprix na biso epuis bozala jamais déçu epuis bomona ndenge biloko ekende rapidement epuis bokotika baclient na biso ya GFM service. Merci mingi. Hey, Congo, this is JFM Service. We're here in Dallas, Texas, the United States of America. We're just reaching out today to basically let you know we have some affordable prices, anything that you guys want to have shipped from here to Congo or to Kinshasa. We'd be more than happy to get that done for you guys. Come see us.
come visit us. We have an office in Houston already. We'll be in Atlanta on the 22nd and the 23rd of this month, April. If you guys have anything that you guys want to get shipped out, come see us. We ship everything from clothes to cars to vehicles to trucks, jets, whatever it is that you have. Come bring it to us. We can give you a price estimate on it and get you a good price. We can beat out any of our competitors. So if you have any pricing that you saw somewhere else, you can bring that up to us as well. We'd be more than happy to take a look at it and see if we can get that fixed up for you. The telephone number that you can reach us at is 214-971-0740. Give us a call. We'd be more than happy to get you some info. You guys asked for my man, Mr. JFM, to come. He's here, ready to help you guys out and give you some services. Give us a call again at 214-971-0740, and I guarantee you this man will take care of it. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a nabi boss. Oh, j'avais entendu et j'ai vu.
Félicitations à Congo Promo TV. Et voilà, merci beaucoup parce que vous êtes très nombreux à nous suivre. C'est déjà votre émission qui commence en News des Kin avec moi, Betty Massengou, la star, la femme du patron, la journaliste internationale et professionnelle. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission préférée. Comme vous le savez, que News des Kin, c'est une émission socio-culturelle. Nous faisons plus la promotion de la culture congolaise en tant qu'animatrice formée à l'INA. Et déjà, salutations à l'équipe technique qui nous accompagne. Là, je vois déjà MC Omelette, Papa Nafatia. Donc, salutations à vous, Congo Fatia TV toujours. Salutations aussi à mon frère Benzi Cap, Congo Bilili. De gros bisous aussi à Papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davlin, Babi Canal Future News, Canal Future One toujours. Hein. Abonnez-vous massivement. Et salutations aussi à notre cordon Serge Mpiana, notre DT Christian Bouy. Et big salutations à mon boss que j'aime bien, l'ingénieur Raph Ngindou. Depuis les États-Unis, à number one Congo Promo Télévision. Voilà, comme vous me voyez là, je suis déjà en route. Hein. Ah, donc, balobi, dans la lemba, parce qu'on a des Kitambo, Kokuta Nana Ken Piana Satellite, le journaliste sans complexe. Je l'aime bien parce que à chaque fois, Betty Massengou, on a besoin à répondre toujours. On a invitation à Bisso et puis depuis Canal Future 2007 la bandit télévision Sika Sikoyo 12 ans déjà na musala oyo ya télévision. On est ensemble mon frère Ken Piana satellite mingi ba yebi oka na internet menga na yeba yo na télévision po biso to bandi musala o na télévision tozo combiner télé internet donc car pour na ko informer ba femme no balinga rabiso. Voilà, vous le savez, nous allons toujours. L'actualité nous oblige, on ne peut pas s'en passer à faire frère Mike Kalamba, na moi ce n'est Peñel. Gloria Olangi, na Yvette Kalombo. Ken Piana, Azolo Banini. Bolanda na image pour na ke déjà kitambo na nzela na okene malé merara kozela bino information to yo kananu Ken Piana soki ya koloba nini par rapport à actualité et en plus de cela makambo etali pacho RFI ezandenge nini est-ce que Weranson azol bimisa pacho RFI to Weranson na boyi ko bimisa pacho RFI parce que to yokaki que Zakari Bababa su akena okutana na Weranson atanase abimisa pacho RFI azongela musala nae et donc to rolobela ngo na kati ya émission avec Ken Piana satellite et en plus de cela makambo etali Fally Ipupa balobi sœur ya Fally Ipupa Tina Ipupa lobi que apekisi batu nyonso o batambusaka kombo Fally Ipupa na ba réseaux sociaux alingi lisusu te bazala pembe na Fally Ipupa est-ce que Azana raison, toi Azana raison te. Ken Piana ko répondre na émission na biso, a ko répondre na micro Betty Massengou. Voilà. Déjà Papa Nafatia MC Omelette. Si vous êtes déjà prêts, donc on peut déjà partir hein, parce que tout ça déjà nanzela to continuer émission ce qu'on a kitambo bisika o penza to fanda ce qu'on a Ken Piana na kiti pour to beta ce qu'on masulango comme il se doit. Voilà, suivons les images parce qu'on a déjà nanzela et on va se retrouver juste après pour la suite de cette émission. Voilà, là déjà j'en profite pour saluer ma belle Esther Mumbana depuis Colorado, la joie Mado Pichuna depuis France, maman sociale, Maboko Bank. Balobi moi si o asungara Betty Massengou na fondation na e. Moi so asungara fondation Betty Massengou. Fondation BM. So bozomo na ba action eza na bokasi ya maman moko kaka na France wana no barabazo nyonso. Batike langara maman sociale la joie moi de Pichuna pour ce moment on appelle libéné oye qui nous a donné information carburé ou tarara pa ya la joie moi de Pichuna babi yo boso lingi Betty Massengou boire une émission numéro 1 na obengi webika masolo de beta maraso code na kwa ki wa so yete donc on a le bara libanga za rambongo quoi donc voilà salutations aussi à la joie moi de Pichuna depuis France, de gros bisous maman Miline Zemba depuis London. Maman Ali Kele, maman si à papa tous pépélé en bétolo. Champion Kayembe na Kenya, Blaise Kava na Kenya. De gros bisous à vous. John Loubil à l'exceptionné, Masolo la Moussa Masolo, Betty Massengou c'est là. Voilà, c'est parti déjà. Merci. Voilà, en tout cas Ken Piana maniqué
azalaki na site owana Congo check afinga ken pia na makasi basala bémission na Kisinjora baseka ken pia na okasaki okabola bango or bango basala bango toujours ensemble mais awa songi fimbu na fimbu boy relation na yo na Kisinjora ezande bon Kisinjora aza sera na biso yo sokanga na afinga Kisinjora na tikala répondre Kisinjora te na répondre na émission moko bo oui na comprendre Kisinjora koka na ye ataki te mais nga manike soki azosala eza te to partager relation na ye familiale na Kisinjora bazala bango bien ndenge bazalaka nga pe eza musala donc toza pas obligé te azongisa manike po afinga Kisinjora so po soki afingi Kisinjora po biso to gagneni buzz gagner ba vue non elote non elote voilà njora pe ana ya succès te o manike afinga po elote siko azo travailler comment na ba journaliste mususu ozwaki na film non bazo travailler babo kana ezali ba travailler kaka bazo travailler na bango eloko mo grave ezate oui ba travailler o amoni que Manique de John a tiré sorti mal à l'aise yo lukande prouver Manique sala ba émission parce que Manique ya zotindika ba émission o pe amoni que nga pe fona prouver Manique bo prouver na musala neti nga na wala la te na sala musala Manique de John pe amona na site nga pe na koza la faible te nga pe fona frapper parce que les lots qui to ça na concurrence ndeme mabiso liboso mi parler déjà bimi eza libanda na miss na nga nazomona ngo et troisième pe kolika ndenge lobaki troisième colis déjà nga nde libanga te mpona yawa te neye si zibe service nazwaka ata 37 colis awa na zibe service na mbala moko 37 ngaku nabangaki na esi mwana tiaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya mosala baza mpe na Brazzaville mwana lobaki nanga mpe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville seke tobenga bango monde entier okokaniseli lokola mondele na moni yango aza mondele te yo mutu uza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala esika nini soko uza na poli na yo kunyokoma na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton mpe koretire ye moko akuya kozwa yango mpe akuyawe na Kinshasa kaka Kinshasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place ya Robunga eza te Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes.
soki maniki de Dieu na ye bino bo croiser maboko nga bato baosekanga te baoseka nde bino bato bo croiser maboko bo maniki de Dieu ni ye elo na sepela na ye er nyonso abengisaka kamera boyelanga kamera nana nini fo naloba boyelanga kamera ozomona YouTube ekendaka nde bongo ekendaka na mafinga te mafinga te manike pa finga ne mutu te combien de bato baosala lelo baémission ya baanalyse bato nyonso bakomi bafiti baotelemelanga voyage ya maniki ya Canada fali soki omemi ye tokofinga yo boye na boye soki maniki arépondre bazwi émission ya manike bakomi osala yango baanalyse mais boprovoke manike bosenga na fali kutu amema ye te mpo ya wana eloko akosala te soki manike arépondre bozwi réponse ya manike bokomi koexploite na baémission toyebi déjà tout le monde bozoluka malheur ya manike bozoluka fali abenga na manike eza gentil te eya bino bozalaki kobundela baheritier bafere na bino bozasa guerre na manike azala loba eloko te eya papa sheri aloba azomema bibi kapinga soki Canada soki États-Unis biso tosalelango baanalyse te ekomi tour soki bamema manike bino nyonso bolakisiki motema mabe meno voilà en tout cas eza pasi ki motema mabe donc moto na moto aza na chance na ye mais eza mpe ya solo que fali pupa azomema manike na Canada na yoka pe même eza nango lisolo moko boye oyo biso tobeti na biso te tolobi pe teke fali amema moto na biso moko Canada mais bato bakomi kosala baanalyse depuis babandi kosala est-ce que biso si tosali émission moko toyolobake toya na liste ya fali amema sauvage mais tala ebela baémission bosala baémission ebele toyoki leader moko bapesi bino $100 mpo bodestabilize mpo eyo sopaye ndenge amema Karine France soki fali asotise biso Canada esopaye bango baa na besoin fali abimaka na image ya motu moko akabaka te bango baza na image ke bango nde bakabaka bango nde basovaka bavie ya bato tosi toyebi kabale na bino ce n'est pas gentil vraiment en tout cas mais on moni pe makamango même tina sœur ya fali pour pas comme loba trop likolo ya non etalinga te makambo ya musique etali sœur ya fali te etali na sœur na ete etali sœur na ete donc bino bolinga toujours ka bo défendre mutu na ngai sœur na biso tina te alobi na ye 1000 fois nga na droit te ya koya na loba po aza sœur ya fali pupa mais makambo ya fali équipé nango famille te na ndenge ya logique équipé famille te voilà mais sikoyo na ndenge soki totali na structure ya orchestre famille nde ebetaka mbunda te famille nde esalaka makambo nyonso te donc masolo wana sere na biso mpe aza na raison ya koreproche bato mais ye mpe ifalaki areproche bato en dehors ya caméra mpe ifalaki pa mpe areproche bato na réseaux sociaux ndenge ya atelemeli bato ndenge basala babese na réseaux sociaux ye mpe ifalaki mpe asala yango na kati ya réseaux sociaux c'est tout. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Ken Piana. Donc, ça point de vue na yo, to quoi en vouloir yoté. Oh babiso to hotel mais la bateau ba finga fali po ba finga ke na réseaux sociaux. Voilà. Yango biso pe to yaka répondre bango na réseaux sociaux. Voilà. Ozo comprendre? Donc ici na biso en tout cas na pesi ba mbote belé ba makambo neti yo ezolega ba réseaux sociaux akotaka ne yango te. Po batu wana bazoluka dans moi na lo ba makambo mingi ate. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Ken Piana. C'est comme si Magamango est aussi là. Il y a des polémiques en musique. Total, voilà. Mais on a une évolution. Il y a Magamango, ils sont tambours. Moi, Tozong est à côté à Moussala et Ken Piana. Negara, ils ont Kende, Makambo, surtout. Mais la musique, non. Fali Poupa, Komoni, Tisuko, et le roman qui est dans le terrain. So yebi mama musalo te na kamwa na ebela ta umeli ozoba fali eloko te za sur le terrain bona kamwa te ngalo le contrôle oza chroniqueuse ya liboso ozoloba biloko wana contrôle album ya Fali Poupa eza déjà album ebima banzembo nini esepeliso na contrôle yango po c'est comme si net oyebi no pe banzembo ya contrôle yango te na yebi banzembo nyonso net nzembo nini banzembo tout nzembo nini Onza la musalo yo Ken Piana yo lobi fali na terrain loko ya te ona bi album ozoka na tanzembo mo te ya fali yo ka question na ngai il fallait aussi ça na question na ngai onza sali na musalo ya faut aussi faut yo ka question na ngai très bien
ngalbi eloko eza na terrain te album ya Fally Ipupa eza na terrain ngalbi bien côté album te yo lobi Fally mikolo eloko te eza na terrain yo otambola la ba fête soto longoli rumba o bini saka batu pena côté généré au sentir pena ko o koto yo Fally azoyoka na te na terrain yo tunaka question yango bien yo zokaka rumba bakwa manitu wana ezobeta te ba 207 ezobeta te yo zokaka rumba ebongo miziki ba franco yebisanga générique ni franco abilisaka bato na mokili yebisanga générique ni tabule abilisaka bato na mokili vena so simaro litumba wa kufi kon générique ni nabilisaka bato na mokili Fally kutabinisa bato afukamisa bato ba genou bosko barumba wana rumba déjà toyebi ke Fally mais rumba yangwana nde makambo rien à dire kota rumba kasi yebinisaka openza etaka mulunge na terrain bon yo déjà ofandisa mobile no boye na chambre azonyata azoka sentiment na générique kimobile no mwa 2h du matin azotindi kope na ya liloko donc azoka générique ya musicien ezosepelisa ye autant yo kendaka bakote kuna yo binanga engalo biboye kasi rumba kaka nde akompanyaka biso na chambre mesa ken piana satellite yo ngalo bi rumba kuna ozo na accompagne te soko ken piana de oise mission pe nozoka banzembo natia bamadilu bomba mai na yo ya miso okolela masumu sozoka siko bozana mominu jono pena na chambre ozoka nzembo neti ya roi Manitou so bofi na biso pena azuyo pena azomamula beti boti kosala assemble ako donc tolongola na biso masola générique na album Contrôle tenga atielaka azala na mobile no à partir na mwa baine wana jour ya malili mpe en plus voilà bozala na besoin rumba na kati ya chambre voilà bozala na besoin générique. Voilà, en tout cas, merci Ken Piana. Donc, Ken Piana, on défend les rumba. Donc, Fally pour côté rumba, bravo l'artiste. Au salaire kitoko rumba bien. Donc, ni maralango. Mais est-ce qu'on a album Contrôle nenga le bilan na terrain, de sentir choté. De sentir choté. Émission dans salaire pena babi tango fort. Donc, tout n'a pourquoi. Tandis que tu as vu ma générique Fally pour babeta na album. Et là encore coup tu es allé dans un générique mon cas qui piment dans moins de mots mais et tellement danger mais la contrôle ne barumba na barumba karande nde tozoyo kayango voilà bon et ça point de vue à Ken Piana to pour vouloir yoter mais Ken Piana ce qu'on a évité organisation ça ndengeni la projet au voyage à Canada ayo le bike Fally en tout cas maramba voyage à Canada na solo ngote mutu amtabeta na vie privée nae et communauté distraction moko boy po eza na émission moko tenga alobanga Fally azomemanga ngape na yanga pe na envie ya voyage te so na collaborer na mutu na talaka beaucoup plus voyage te tokosala na ndako zela te tokosala na ndako moko papa aza wana me yaya na bayaya pe bazao basunga pe baleki neti nga pa Fally bato bayebi naza pe na yaya moko kombone sule kauka o soki na besoin na lembi mwakini muke na benga yaya na nga sule kauka grand-père soule mikolo na lembi kini ozolanga visa ko to sans Fally d'abord se déranger na bino te bo se déranger na bino te voyage à Canada na tikala beta lisolo na ngote mais na mona jaja za sela na habité voilà mais nera bato avec Fally pe mutatinda na Turquie mais bino bolo ba Fally akabaka te Fally alinga muta bonga te comment bino bokomi telemela so bato bokomi telemela so Fally ko sala ngote nini soko sali bongo e ko sala bien te siko bino bolobaka héritier nde mutu amemaka bato poto soki Fally alinga salela mutu mwa opportunité mwa bokomi otelemele na baémission so boza na besoin Fally asalaka bolamu te mpo bosalelaki baémission kaka ya kotyola ye. Voilà, en tout cas, merci Ken Piana. Donc, déjà rechuté, non, tu que l'autre peut s'abamboter. Mais un conseil par rapport à Makam Oyo, Toto Lobela, tu levé les 3 points, aux Aaki Aliboso,
ya film retour à Maniké na film tolobeli makamba frère Mike Kalambai tolobeli pe muke makambo o etali pa tu RFI mais to koti pena na profondeur na makambo etali Fally Ipupa parce que o défendra leader na biso Fally Ipupa aussi la fierté musique congolaise mais conseil no ko pesa na sujet o ya frère Mike Kalambai o ezo pesa batu nyoso mutema pasi conseil na Karine Mokonzi na Gloire Olangi na Yvette Kalombo to ebite soki bango bazoluka buzz to bazosala yango na ndenge ya mutema mabe to ya mutema malamu te ngana osenga na muto apelisa malambo mingi ya Gloire Olangi Gloire tika na vraiment frère Mike Kalambai pardon peut-être alula ga to car ndenge Yvette afinga te alula rende frère Mike afinga ki alula makambo mais Yvette aleki na kitoko yo bien ngote Yvette Kalombo na meka osimba nzoto neme osimba wana na bassin na qualité nini yo kesimba nzoto muntu na meka tia moi Gloire tika na vraiment moi naza ni loko moko eza dessin na sur Gloire tika oza pena plat pardon tika na te atika na efena na ndenga atika na vraiment qui me croit vraiment tika na yo sentir pena Yvette Kalombo en tout cas soki na juye tangawis jour tangawisi nanu na bandi yango 6 heures na mettre concentration nazwi papa boma mama nanu nyatanga donc nazwi bamongombo banzete nyonso avi de l'accession na bato mais ezala ndenge ndakosilisa yango jour wana te kosala noko terrain te ke Yvette occasion mabo ya jetem abi akende na lelo nazwi lelo Yvette rendez-vous jour boye nzambe nanga na oluka pena nakota pena demande ya bato equateur na botindela banzete avion moko ezotambandaki da moto azoyelanga banzete na kindo zelete na aéroport ya njilu Voilà, mais Ken Piana, moi, makambo yango yo, yango pe ba auto panza gires malele ka auto ta grâce tembosemi. Biko ba biloko yo yo ko. Kasi grâce te moyo moko ya ko mitikati. Gires azwa pena whisky, vin, asangisa ngo place moko nzete ya bokoko. Kala grâce po libumwe vimba mona makambo gires malele. Aga mongombo. Si à Bawara, le même jour, café room, et tout ça. Voilà ce qu'on dit, Kanda, Tony. Mais Kanda, Yakana, grâce à depuis Kala. Comment la marambo n'a Kana Yvette? En tout cas, ceux qui n'ont pas de gloire, il y a Pena Yvette, et ça, on a Kanda, on a pas mis pour ça, Yvette ana bo tel limite nzambe tsimae en tout cas mais quel pianato c'est quand même alors makameza profond makama solo soki libele se koya so ana mwasi libele za te mama atika ya normal te yeza mwasi amundo opakola produit poko mapembe so ana mwasi aza déjà pembe Yvette Kalombo nzambe whisky ande ba whisky ya 100% za wapi. Comment on la whisky mais je vois on la whisky il y a 100% pena voilà en tout cas quel pena donc ils ont vraiment solo auto yo kapena ke nyonso pena asante grâce tembo na zemi yo mona makambo bébé wana zoya bébé ngo na habita na la force nini po biloko banyataki mama bango na habite bébé ana bima la force nini. Mais oui, que makambo lo ba mwasi no Hollande ngo bongo etali makambo on la mwasi musuzu en pleine émission ndenge ka Gloire azo déranger Yvette yana Gloire atika na so Hollande biso pe atika na vraiment pardon atika. Voilà, merci beaucoup Ken Piana, nous sommes à la fin. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission, surtout moi Mikolo Pelé, Tozuyo na émission, un dernier message et puis quelques salutations pour Batbol, on a vu ce Pelé, en tout cas salutations na Hilaire,
donc bato be na peme na Ken Piana donc ça non na pesi Tubek na modi pe Crisco Lovad nani Crisco Lovad nani Crisco pour moi qui manga mo muketa la rara bato be la peme na Ken Piana na pesi mbote na Sir Pauline Lumumba de ce monde na pesi Adel Diogo Babou Danger Prince Yaweli Mauvais Luiso Ambata dans Léon Asugiga wana. En tout cas merci Ken Piana, merci beaucoup. Donc nous sommes à la fin. Merci beaucoup na John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis. Merci beaucoup à l'agent de Pichuna depuis London, depuis France l'agent de Pichuna maman sociale Maboko Bank na le baraba soignant son en France. Bati que l'agent de Pichuna. Moi so soutenir fondation Betima Sengu moi so penza azangi c'est la carburant na car tarana uti musika bana lemba tiki tambo pa Ken Piana en tout cas pour na OCP Sarah Abino pour son actualité oyo. Merci beaucoup déjà à MC Omelette Papa na Fatia, merci beaucoup déjà à Champion Kayembe Blaise Kava depuis Kenya, merci aussi à Esther Mumbanda depuis Colorado, bisous à ma maman chérie maman Katiba qui s'appelle Dicap donc mon grand frère chéri, bisous à toi Papa na Fatia na Justin Bomboko donc babi Congo Bilili toujours et merci à Papa Dave Moubama, le papa de Joyce Davlin. Merci aussi à vous chers fans de nous avoir suivis. En tout cas merci pour l'attention particulière, je vous kiffe grave, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement et merci, bisous à vous tous. Mon numéro est là, vous avez besoin d'appel Libanga Masolo Bengi Karabetima Senga Oyamba Obio Komi na WhatsApp Kanenge Zalaka. Au revoir, à la prochaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.